Mote bandeko balandi CongoSuisse télévision awa tozali na Palais du Peuple tozali na nzela ya Wileri tozomona ndenge nini bandeko na biso ya moto baye awa pona koempêcher loi ya réforme pona appareil judiciaire ya mboka na biso République démocratique du Congo loi o ezali initiée par bandeko na biso ya FCC donc pona bandeko o ya moto balobi que loi wana ezo permettre bango basala mabe ezo permettre bango basala mabe pe bazala ba rester impuni na ba mabe na bango yango wana bandeko congolais o bazali awa mais mingi baende na moto bango nde baye awa bazo manifester pona ko empêcher loi wana ba voter en ensemble parce que pona bango soki ba voter loi wana lelo makambo ko beba na mboka na biso état de droit e ko tengama makambo nyonso o tozo espérer ya malamu pona état de droit e ko simba te. Donc tozo image tozo bonnenge bozo ba image en direct la police azo sala musala nae azo protéger Palais du Peuple parce que selon loi ya mboka Palais du Peuple eza lieu moko eza inviolable. Oui papa, bonjour. Bonjour papa. Ah, bon, okoko yebisa batu bazolanda biso na internet na poto problème na biso ba congolais ba kolomboka tolobi boye. Bato FCC ba PM o bana 18 ans. Bakoni ko ba injection ya justice euta na ngamo FCC. Biso ba kolo Congo toboyela wana ezala mabe. Ba loi ebele ya ko voter a bazo voter ango te. Kala o ezo batela bango nde bango po ba voter. Tote meilleur wana ko leka te toboyango. fonction yo zalaki wa mabunda lelo protéger Jean-Jacques Mamba lelo bozawa tona gouvernement mibale kinga kati na congolais te tona le seul gouvernement congolais kabila kende la coalition ya butu président Tshisekedi wakamba mbongo lo bakasabubu te omoni kasabubu tango akambaki mboka na boboto Lumumba kopika kasabubu po kasabubu azala boboto tolingo kamba mboka na kiboboto te zala lokwa sida wakamba mboka na bakasabubu te po akelo ezala intérêt ya peuple. Les gens de Kabylie, basali 18 ans. Na 18 ans, basali jamais Obé Minaku a adopté leur anaté. Azala président de l'Assemblée nationale a adopté en côté. Le problème c'est quoi? Bon, basa ba miyibi minene, ba yibi mboko, ba yibi bien que c'est ba kangama. Vous comprenez? Si quoi balingue un procureur général, le président même président cour de cassation, avant de dépendre, et pas tourner à Kassendi. C'est la honte pour notre pays. Nous accepterons jamais. Et ils ont déjà tué et belé. Donc on imagine tous après tout faut le mboka na biso. Très bien. Yango to yebisa pa mokonza mboka. Atika kolala. Ala libonde. Ça la trop. Bato basali mabe trop. Kokanga ba wakaito to c'est le roi de Kingakati. Na batuna yeba minaku. Bato na bazo adopter ballon moko do ezanga tina. Ballon ya depuis 94 nini ya mabe. Ballon ya kalaba. C'est quoi le bel vraiment beau sentir. Papa.
Bando bazolanda biso na libanda mboka na poto bazo comprendre te. Okoko expliquer lo ni nezoleka awa. Makambo ezoleka awa ezali makambo oyo eza kolamba ma chaque jour na laboratoire ya Kingakati. Toyokaki ministre ya justice ayaki ko se plaindre na parlement de façon que ba parlementaire va voter loi oyo ekopesa yo pouvoir aza na contrôle sur ba magistrat. C'est ce qui est fait par Obé Minako, ancien président de l'Assemblée nationale. Il a proposé la loi qui a injonction na justice. Toyebi, Bobani na bango. Baza ko état de droit. Alors, biso peuple congolais to condamné justice à kosala musala nango puisque Etienne Tshisekedi a sacrifié toute sa vie pour état de droit. Alors, Minaku alobi yemoko azaka magistrat pendant 7 ans. Les raisons ça la réforme wana eza pour avantage de la justice. Ce qui Obé Minako azosa la réforme wana na avantage de la justice. Olobi malamu yondo olobi ngane mutu na lobite. Yenda lobaki. Yondo répéter maloba ya Obé Minako ezanga ite. Puisque Obé Minako azaki président de l'Assemblée nationale pendant combien des années? Ide wana eyeli koyela ye lelo ou bien ezalaki ya kala abosana kongo na kala na reina ye pona nini? Alors buzobo baza ko sala baza na notion ya kopesa biso te. Baza na leçon ya sika oyo bakoya ko apprendre biso te. To telemi en tant que un seul homme to ekobare nzela ya mafia na bango wana bazo banga état de droit. Mabunde nani qui le monsieur en question président ya Sénat Alexis Tamomamba oyebi que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo apesi ba maman Valère apesi basi mboka likumu yango moni lelo Mabunda azali président de l'Assemblée nationale mais tomoni obebe nani Tamomamba asali soni a ridiculiser maman na biso na kati ya plénière en pleine séance aza ko manquer respect aza ko ridiculiser nulle part au monde et tikala ko salamate justice a convoqué le corps va monique bazana humilité na bango baza sous couvert ya humilité na bango ba couvrir ye ba boyi akende ko répondre na humilité politique mbapa eza mabe awa tozana mboka oyo ezali ko toza ko lité pour état de droit na mboka tozana 4 institutions tozana président de la République en tant qu'institution tozana cours et tribunaux institution tozana législative et le gouvernement. Il fallait respecter Bakana Bango. Tomona ki ba député national. Tango ba destituer Kabunda qui saisir justice. Nani babenga bango nini? Conseil d'État ba pesi ordre ya que non ba ce soir nanu makamwana justice asana musana bango. Toyoki ba député ba sali déclaration ba lobby to comme la République des juges. Mais il y a une grande surprise le colon Zambela la gâté. Justice wana ayeko kata procès en faveur ya ba parlementaire tomoni bango lisusu te bayeko loba ke non to komi susu na république ya ba parlementaire alors bakoki ko sabiso te toza na kati ya balance mutu na mutu a mérité oyo ezali droit na ye toza ko yebisa bango boyi bango na assemblée nationale baza ko voter ba loi wana il faut la ezala appliquer na justice toza boya injonction na justice dozo boya injonction na justice Papa boye ko manifester awa contre réforme ya appareil judiciaire ya mboka na biso Congo mais balobi que l'Assemblée nationale eza endroit moko eza inviolable. Comment est-ce que bozo s'organiser pour na kosala ngo? Bon nano natondi botondi pona mutuna na yo. Je crois que balobaka makamoko bazo assimete babenga eloko eza palais du peuple. Le peuple est souverain, le peuple a makoya ko kota place nyonso. Le rôle biso nde muto chaki bango awa. Depuis bakota, tozona musala malonga bazo salate parce que pour le moment tomoni banda bakoti ba maizate, courant izate. Mais bango nde ba représentant na biso. Mais c'est ça. Oui, baza ba représentant mais banda totinda bango. Musala malonga bazo salate. Yango na biso moko tomi yeli poto za makambo en charge. Comment se fait-il que dans un pays de droit bato banda bavandi awa makambo ba kosa ezaka à l'encontre de la volonté du peuple congolais. Mais na ministre otozo solola awa biso na bino libanda bango kuna na kati bazo siéger déjà makambo ezo kende. Non, je pense que yo moto lobi bongo. Mais à mon humble avis na moni que plan na bango ça déstabiliser. Parce que biso tango to telemi ça pour dire non à ce qu'ils font là.
Le peuple est souverain, le peuple a toujours raison. Le peuple a pour la cater. Quel que soit mené 3-0. Même avant le match est si là. Le peuple a égalisé Kaka, peut a gagné le match. C'est pour vous dire que Mansoba Kosala Kuna na Kati, biso to bien ngoté. Parce que nous qui les avons envoyés. Comme nous sommes là, nous disons non, tout est tombé. Alors, j'aimerais juste dire quelque chose. Ceux qui basent la Barolandanga, pour la télévision, Barolandanga, je leur dis ceci. Bisonne Moutopesa Bango mandat. Nous-mêmes qui les avons donné ce mandat, nous retirons encore ce mandat-là, quel que soit Mansoba Kosala et Kosimbate. Pourquoi? Ils ont vu que tu commis ce qu'on a état de droit, au Makamboma Kotambo la pena Nandenga Yabosembo. Ba comprendre que Kalamingite, Bakokanga, Bango, Moko na Moko. Premier signal, tout le monde veut témoigner le 25 qu'il y a eu. Nulle part dans ce pays, dans les Salamate. Alors, ils ont compris que Kalamingite, Barozwa Bango. Yangwana lelo bakomi na ba loi moko na bango na bité soki uti na Kingakati soki uti soki na Inde soki na Rwanda soki uti parce que loi uti na Congo parce que pour un vrai Congolais à cause ça jamais loi que justice donc e bandoko uti na munoka ya je l'appelle individu j'assume mes paroles aza individu justice donc mboka ndenga to aboye olie ba avant ba kanga muto asali mabe na peuple congolais il faut individu à décider et ko chika la costa le matin je leur informe que ba ko kanga mamoko na moko ce n'est pas une prophétie mamona koloba mais c'est une expérience selon automoni déjà pas signal déjà et l'ensami déjà. Bon, la police est à pour encadrer ba manifestants na moni biso nyonso ba bwaki biso mupanzi moko la police atikali kuna ba député pe baza na kati. Si dans ndenge to sali manifestation boy bango ba voter loi bino bo sala nini et tant que population. Bon, na kozonga na nous musalo lobe ya la police hein. Na bika la police e sa musana nango. Biso pe to sala o ya biso. Mais à mon avis la vie musala la police eza ko sécuriser population ndenga to boy. Baye bazo sécuriser nde biso d'abord excusez-moi la tête flatterie na ko mekana nous ko fester bango mo ndambu. Pour la na moni moi mobulute moi l'unité ba comprendre que l'état de droit est quotidien na mboka yanga to senga na bango et tikala kaka na ko penser ba manifestante bango pe ba lokola biso comment voulez-vous que bato oyo nazo benga bato oyo po bazanga ba kombo soki baza ba kuna ya pesa bango baza kombo te baza moi salaire moko boye bazo gamba ba kisa bango $2000 pendant que policier azo penser biso aza salaire moins de $200 baba nini baba enseignant ko to le batem alors soki policier a pensé biso habito kenda ngambo boye nous sommes là d'abord pour fléchir à la loi de l'État mais cela ne veut pas dire que tokozonga sima pona nil ba ko sala kuna na habite soki baza soki mayami je sais que auto sali déjà mais bozongi sima bokoti mai bon tokati mai toza la mboka na biso toza libre to moni ata biso tokozala awa soki kuna ba voter le lobby bokosala nini ah merci beaucoup na mutuna na yo o tokosala déjà yo moko oza na solution o moni osalemi awa oeza avant oeza introduction lobi ekozala développement na suka ekozala conclusion to application avant to beta synthèse ya mouvement na biso oyo ba média étranger ekolobelango ministre la justice na minaku na mabunda na kabila liboke na bango wana ba okatsa mai lokola mettre na gère abisaki bango ba bosa malba mettre na gère te ba okatsa mai. OK na poser bino question moko to mona kala bamboka nyonso ba député baza ba représentant ya population bango ne bakendaka pona kolobela la population mais awa eza population nazo telemela ba député mais banani ba voter ba député wana bon population de mta voter ki député population de ngam tunapesa ki musala lokola musala na moni ozo sala na faveur na ngate o sala ngo bien te fona ta libanda na ko informer bonne question utaki kotuna ndeko a ce qui concerne ba député parfois y en retard ba député belé babaluki abazongi bambangu na ba action to sala ba siège te bazate na kati kuna ozo comprendre siko lobby na 4 heures tozali awo donc moi oyo mobimba biso toza ti na ndenge ba okende congé na côté ils sont lisusu boy jamais justice ekoki ko dépendre na un membre ya un certain parti politique na pays nini esalama justice dépendre na parti politique songolo lokola ministre ya justice aza membre ya FCC aza membre ya parti politique aza membre ya PPRD ya wana bakomi oluka basala de toutes les façons babanda ko gérer justice pona miyibi nyonso bayiba pendant 18 ans basambisa bango te
bamoni déjà mupepe oyo ezoya mupepe ezoya en désordre nayebi so bakokangama en désordre. Toza toujours awa liboso ya Assemblée nationale awa place la police a encadré ba manifestants baye pona koteleme la loi sur réforme ya appareil judiciaire ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tomoni bandeko député mususu bayaki bazongi babalusi mituka bazongi ndaku mais misusu pe bazali na kati bakoti ti sikoyo toyebi te bako siéger to bako siéger te mais bandeko na biso bayoko manifester balobi bango pe bako lemba te lobi bazali lisusu awa à partir ya 4 heures bakoya déjà pona kotelemela manipulation ya justice ya mboka na biso balobi pona bango jamais ba individu jamais ba personnalité bakoki ko manipuler justice ya mboka mobimba yango wana tozomona ti sikoyo bazaka na ngambu wana mais ti sikoyo il faut ko signaler que dérapage moko majeur esalami te masasi ebetami te gaz ebetami te mutu pe azoki te mais bandeko na biso baye ko manifester pacifiquement omoni basimbi ba papier na bango basimbi bakaliko bazo manifester pona ko telemela réforme ya justice ya mboka na biso République démocratique du Congo na kati kuna to rappeler lisusu bandeko na biso député baza na kati et misusu pe bazongi donc tozotala toye bandenge balobaka white and see bako siéger to bako siéger te. Donc pour le moment, nous gardons d'abord ces images et ceux qui va siéger, ceux qui va événement mususoye, tokoya wana pembe na bino pona kopesa bino ba image ndenge to sala kango comme d'habitude.